Les amis, c'est le frère Caleb qui chante. Nós, como corpo de Cristo, não vamos permitir que Caleb morra como um cão. Caleb não é cão. Caleb é homem de Deus. Era o vaso de Deus. À Lobi, nous ne pouvons pas accepter Caleb Akoufa Lokola Mboa, nous chrétiens, nous corps du Christ. Caleb n'était pas un voleur. Caleb était serviteur de Dieu. Yes. 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 Comment on peut tuer une personne comme ça? Quand le Christ nous est au la marche, nous collabons kunda mwana wana toko sala marche. Babo mimo sali anzambi. Awa na Petrangole. Bandeko baza accompagner biso na internet. Mama. Zambena moya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambena moya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Moto la MDG TV Mafuta Yasika, c'est une Uganda avec un grand jeu dans la cadre d'actualité. Bandeko Babo Lingo to lisoscope sa basango pe kope sa conseil to mesana. Les amis sango ya mawaya pasi. Ndeko na biso na kombo ya Caleb. Ses frères étaient serviteurs de Dieu, chantre, qui chantait tellement bien que à chaque fois azo yemba, moto ozo yoka, tu dois être touché. Bandeko, frère ba bomie na banzete, lokola nyama, nyoka, ba bomie na mabanga. Certainement bandeko boyoki le solo oyo. On sait tout se permettre tout ça la émission vraiment pour nous rendre ba hommage. Et surtout, qu'on ait la justice pour naïe. Ndeko Oyo a travaillé comme tout mobile, lokola mobile union soit se respecte, tout homme qui se respecte, place à Zali, attention, moussa les ates, il faut luka abet à coup de main. Abet, il sera Babylon, on a bango ya ba Paris foot wana. Babylon, ils en est tombola, DV, loterie, tout ce que vous voulez. Babylon ba bazar wana ya ba ko gagner ce qui nini ko tenter ba chance ce qui ndenge nini. Et une jeune fille a qui ko betsa Paris foot a nyongo certainement ba ebani après ça qui a permis qui a beta zaki na mbongo te. Au fait la fille n'avait pas l'argent ba yokani jour boye ndeko lika azo mbongo nayi ndeko Caleb akei mwana mwasi wana pe ya mangala elo événement salemi s'est déroulé na Angola, précisément na Luanda, na quartier à Petrangole. Ba Congolais bazala kuna mingi bato bayebi. Bande ko tango mwana mobali Caleb ayeko senga mbongo na ye, la fille akateli lingala. Azaki na mbongo te soi-disant et puis akateli lingala o. Yo nga na yeko senga nyongo na nga okatela nga lingala et puis o se anakanda na botoli téléphone. Ayebisie tango ya kofuta mbongo bongo na kopesa téléphone na yo. Et la fille, pendant que le frère azobima, a beleli moyibi. Bino boyebi bandeko même na kisasa ko belela mutu moyibi ndenge zalaka. Na ko belela na batu bauta de gauche à droite ba ya na banzete. Ba ko be pendant que bazo beta ndeko. Moi la mobala azo lela, azo episa bango je suis pas voleur.
nayaki kosenga niongo nana koyoka ye sikoyo ya mawa na ya pasi ezake la fille est consciente ya makambo oyo elekaki ayebi ke mwana mobali wana aza moyibi te ayaki nde kosenga mbongo na ye. Normalement c'est à elle d'intervenir, de dire que non nga mutu na belele a moyibi te bolimbisa botika naza sire certain balinga bayoka ye. Akangi munoko atiki amoni atala ou encore atika baboma mutu pona nini po azwaki phone na ye soi-disant. Bandeko na ngai eza na bato bamoni video oyo na ba Facebook moyen totya na YouTube eza te parce que ezali violence et violence yango ya ndenge nini bandeko bazokopapa mutu ah non vous n'allez pas aimer tellement na makasi na babiloko ba montage te du genre que non tokozwa yango totye et puis tobombi bozomonaka mwa ba flash et tout ça. Mais je crois dans les jours qui viennent nazozela nango ma libre vie mosala nameka kosala babengi yango nini montage avancé ouais mpona koyeba vraiment kopesa bino makambo ou encore kosalela bino baémission oyo vraiment kozala très professionnel montage moko professionnel oyo pendant que tozoloba baimage ezokoleka bazobalancer tout ça. Donc je suis tellement occupé les amis pour le moment, l'essentiel ezaka tolekisa message et vraiment nakosenga na bino bandeko bo partager baémission na biso mpona koattirer baabonné ekosala mpe bien lisusu koleka et surtout boyebi na baémission oyo vous bénéficiez aussi beaucoup na baconseil na biso bandeko bato ebele bamoni baimage wana boyokama moi j'écris namoni yango namonaki yango na statut ya ndeko moko na Facebook nga nakanisaki kuluna te bandeko nga nakanisaki kuluna ka bakuluna nde bamesana kosala badega j'ai cru que c'était un kuluna sikoyo ka nde babetaka bango babomaka bango na bazwa en finir avec lui et namoni ndenge ndeko akomaki message ya mawa ke mosali na nzambe babomi yo ngabi mosali na nzambe so babomi su nde nini nde naluki natuna ti nda explike ngai ke no akende kosenga niongo na ye babeleli ye moyibi bandeko tambola mokili omona makambo nayebi te ke dire. Je ne sais pas quoi dire. Le frère était serviteur de Dieu. Le frère était innocent. Bato bayebi, c'est un homme de bien, irréprochable. Azana mambo mbilinga te. Alukaka namutoki na ye ndenge comme tout homme qui se respecte. Pokaka azala indépendant. Azana sima bato te akelela kasengaka. Mais bota likamo ekomeli. Mwana mwasi o bazo pendant que bazo boma frère avandi ni avandi kimia. Babeti ti moto akati la police ekoya na retard le temps bayaka baravitaka na hôpital bakendaka bayebisi bango désolé moto boye na ye a déjà yaki ebembe. Oh mon Dieu, oh Seigneur Jésus, oh God kande baboma Etienne. Juste en passant namoni bacritique bato ebele bacritique na baréseaux sociaux bamosusu balobi ke noso azali mosali na nzambe akokufa ndenge wana. Mais bato balobaka makambo nzambe parce que bazala na maîtrise nango te. Les gens aiment ouvrir largement leur gosier sans voir la maîtrise ou encore la connaissance. Na Bible, les serviteurs de Dieu généralement bakufa boye. Ah oui, bakufa boye. De nos jours, ebele bakosela bango makambo. Ata bakobete libanga te physiquement. Mais ebele moralement bazala trop torturé na ba makambo ba ebini mutuni makolo. Il y a des serviteurs de Dieu bakota babolo ba beta penza ba prison a beti penda derrière le barreau ta musupe 10 ans 5 ans. Ya makambo ebini mutuni makolo. Que dire aza serviteur de nzamba ebiete. Ndabongo ba bakanga bango pour la ko évangéliser ka rapport kete ya Yesu bakangi ba bomi epe. Bolo banini. Des fois batu faut na ba réserve. Non seulement ça. Soko moni ke pona mosali na nzambe okufa boite luko tout na bato bayebi ba expliquer OK mosali na nzambe bakoboma epe tout en étant innocent ezalaka. Mais na makambo nyonso la justice de Dieu yana. Dieu va justifier son serviteur. Bato balevaki loboko likolo mwana mobali oyo. Bandeko na ye o bana kosambela na ye famille ba sœur ya église basali marche bisika babomelaki ye.
batamboli baniati balobi maloba mutu nyonso alevaki loboko mutu nyonso abambaki libanga mabele fungwa memela ye baolala pongi te surtout mwana mwasi oyo abelelaki moyibi wana bandeko na nga bakongole koma tozo kose comporter de la sorte na mboka ya bapaya s'il vous plaît soki ezalaki angolais c'est vrai bato bayaki ta mosuku kolapide ye baangolais baza na kati mais mutu oyo abelelaki ye moyibi soki ezalaki peut-être une angolaise ça peut se comprendre wana vraiment même gouvernement na biso il faut elingaki ezala involve oui parce que babomi congolais na mboka baangolais epai ya baangolais il faut mboka ya mutu wana etelema parce que vous ne pouvez pas toucher un citoyen et tina nouveau remettre fin na vie na ye oyo azovanda na paisiblement na mboka na bino et puis na likambo oyo kutu ke non asali crime te to mabe te mais c'est entre nous les Congolais les amis pourquoi to se comporter de la sorte même ti libanda babuzoba na biso tozalaka nango tomesana toyebani entre nous tosalaka yango na bamboka na biso la fille oyo abeleli ndeko na ye congolais moyibi c'est une congolaise les amis s'il vous plaît une congolaise et pendant que bazo martyriser mutu ye avandi azotala hein? Ti mutu babomi akufi mwana mwasi na yebi te so akolala pongi ye na vi na ye c'est quoi ça po anini bakongolais tolingani te boye pourquoi les congolais tolingani te et pourtant yo yaye kobeta jeu ozalaki na mbongo te hein? Soki aboyaki olingo lobaki no motema mabe olingo ata mosotonga ye olingo panze sango me na motema ne ya malamu accorde yo parce que oza na besoin lobi peta mosu ekobima mpe ebimi oganie soki mpe ndenge nini epesi yo mpe makambo parce que toosungana mutu andimi asunga yo sikoyo yo na tour na yo okomanifeste ingratitude si na niveau oyo et aujourd'hui une vie est partie il avait une famille azaki na bandeko parfois des enfants une femme mais comment on peut en arriver jusque là qu'est-ce qui ne va pas quelle méchanceté bandeko toyeba korégler makambo na biso dans l'amiable il y a des choses à ne pas faire surtout quand on se dit enfant de Dieu la fille bon, je sais pas trop azaki païenne ou chrétienne mais it doesn't matter ata soki azaki païenne to bato tona ba conscience hein mutu asungi yo vraiment okende kozongisela retour ya boye bandeko eza pasi lisolo epesi pasi eningisi réseaux sociaux bato baosala yango baémission bato baosala yango balive yango tolobaki en tout cas toya mpe to apporter pierre na biso justice esalema c'est vraiment méchant normalement mwana mwasi wana elle doit être arrêtée parce que ye nde mutu abomisi ye mais congolais lokola akipaka nde makambo te bokotika na bango yango eleki nango mpe ka ndenge wana parce que congolais akipaka te congolais akipaka te botala bamitaka les kodefile na réseaux sociaux et pourtant eza bacrime babiloko wana balancer la nudité d'une personne na toile to mpe na réseaux sociaux eza crime okokotela yango boloko okofutela yango baamande mais bato baosakana na bango bato bazosakana na bango nayebi te ya mama mingi ya pasi bandeko en tout cas sango tozali nango ya kopesa bino yango oyo restez scotché connecté sur MDG TV Mafuta ya Sika et de temps à autre tozala na mpona kopesa bino kwa basango ndenge tomesana kopesa bino conseil so ezali mbano ya liboso en tout cas abonne-toi moi c'est la grande dame on est plus basé na conseil nous parlons de tout quand de bouti komona ou encore bozomona mpona bato balandaka déjà chaîne tout ce qui se passe tolobelaka nyonso ezokoleka na mokili ya bato tosalaka baémission tokonseyaka ka mpona kotalisa bato ndenge nini kovivre na société donc c'est un peu ça na mokuso na koloba soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne Nabiso et en likant nos vidéos, en partageant aussi ezali soutien monene et au besoin qu'on apporter parce que sans vous sans vous ça musalangote donc il faut qu'il y ait les gens au bazo landa bazo apprécier bazo soutenir bazo
motiver na bandenge moko boye, ça la plaisir des fois je vois des messages maman émission kitoko bravo félicitations. Donc c'est que bato bazo mona que notre ça même en malonga bazo bénéficier pe. Que Dieu vous bénisse, merci, au revoir. Bye. Les amis, c'est le frère Caleb qui chante. Nós, como corpo de Cristo, não vamos permitir que Caleb morra como um cão. Caleb não é cão. Caleb é homem de Deus. Era o vaso de Deus. À l'objet, nous ne pouvons pas accepter Caleb Akoufa lokola mboa, nous chrétiens, nous corps du Christ. Caleb n'était pas un voleur. Caleb était serviteur de Dieu. Yes. 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 Comment on peut tuer une personne comme ça? Corps de Christ nyonso tokosala marche. Mukolo bakunda mwana wana tokosala marche. Babomi mosali ya Nzambe. Awa na Petrangole. Bandeko baza kompane biso na internet. Mama. Zambe na boya, olatike mbo vanzina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mbo vanzina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.